Shalom, shalom, bande konangai, banamboka, ba Congolais, tikate kimia na Yesu ezala, epai bino bosilu kozala. Lelo na epo to solola, mais na yambona yonso tikate bonde la muke, eza très important, koyeba na ko bonde la muke, na liboso na likambo nyonso. Nzambe, papa na lola, lokumu zonga impa na yo, na onye susi koyeba kosala. Tikate ya solo momo ezala susu ya yo papa, o nga momu na yo, na koyeba kolobe makambo ya moka Congo. Yonde oloba papa, tikati ya solo moto nyonso akoyoka yango azwa makanisi malamu pe a sala oyo esengeli pona mboka na biso Congo. Na telemeli nyonso eza ya mabe ya bokeseni oyo kosala te e déranger message oyo kolo ezala musika na kombo na Yesu Masiya. Pesa pe makasi na ndeko akoyoka maloba oyo papa aleka na kochango na misala. Na pamoli na kumisi yo Nzambe na lola oyo azali kobati la biso mokolo na mokolo. Merci papa na kombo na mwana na Yesu Masiya pe tolobi amen. Ndeko na ngai eza ngai wa bino ndeko na bino papa Didier to Didier pona bandeko mususu lelo na epenza pona na talisa bandeko na ngai likambo oyo ngai ezosala nga pasi. Situation mboka eza malamu te. Alors problème na biso toza kotala kaka surtout pe na élection oyo eza koya. Alors tokokota susu na ba distraction et kosala biso pasi. Mais esengeli na nyonso wana toyeba nini esengeli tosala pona to juatan oyo koyeba ko diriger mboka na biso malamu. Totika kaka basusu te basala, ba politicien pe basusu te. Biso nyonso to apporter quelque chose na mboka na biso. Na yango na mekaki kotala quand même na makanisi nyonso pe Nzambe atalisi ngai passage oyo ya juge 7 e bane kotungisanga mingi na mei koyeba kotanga yango pe na mei kososola muke nini o Nzambe alingi kolobela ngai na passage oyo e totali yango soki totali passage wana juge 7 ezali Nzambe aponi 300 personnes bazalaki ebele bazalaki na affaire à 22 000 batikalaki 1000 10 000 et Nzambe labite na besoin ka 300 personnes pour na délivrer mboka na ye Israël et na mokuse to lobate bazalaki malmené mboka wana ekotaki na kati na bomo Israël et bato e bazalaki ko déranger bango ezalaki ba maniadite to ba peuple mandian. Alors Nzambe asali tia solo aeba ko venir en seconde bango po ba ne ko lela pendant ces temps zabo tikibiso pourquoi tikibiso lolengo ka biso pe bana Congo tozo lela pa Nzambe na biso ndenge nino tikibiso kolo asa yoki kolela na biso pe akopesa ba solution na banzela ya ba prophète ya ba sœur ya ba frère na ba pasteur Nzambe aza koloba ke aza na biso longo pe asa talisaki ndenge ni tokolonga bitumba wana kasi problème na biso eza nini esengeli na biso ndeko toyeba kolanda oyo Nzambe alingi pona biso totika makambo susu eza kopesa biso lokumu te. Donc toza na 300 personnes wana Nzambe alingi lokumu ezonga kaka mpa na ye alingi te ezo lokumu ya mutu moko boye yango asalaki diminution pe asali sélection wana ya 300 guerriers o bakende ko bunda na ba maniadite pe bayebaki na kolonga e ezali kaka lokola biso pe na kati na kolela na biso Nzambe ayoki te bana na ye esengeli bazala délivrer yango asili koyeba kotinda Gédéon. C'est un leader invisible jusque là pe na 300 guerriers ndeko na ngai ba 300 guerriers na bazaba na bayebi bazali ba oyo bayebaki ko lape mai na lole lokola mbwa alapaka mai ko sala boya olembula mai to yebi ndenge nyama lokola mbwa amelaka mai azwa lolemo azotia wala azomela. Alors awa lape na sens bazolobela biso ezali kozwa mai na maboko pe koyeba komela ngo boye ozozwa pe ozwa komela boye ozomona donc ozosala boye. Alors bandeko mususu na ndenge lisolo ezali na livre ya juge wana juge 6 à 8 bazalaki teme ebele Nzambe yabi batikali dimi habite kitala bango na mai po ba mela mai ba oyo bakomela mai na lokoso nyonso bango nde na posa na bango te mais ba oyo bakomela mai penza na lolenge sengeli na ba difficulté nyonso yango nde bango nde na za ngo posa Nzambe yabai ko sélectionner 300 basusu bakitaki na se penza bazomela penza puisque baute musika c'est sûr baaki na ba mission ya ko repérer na ndenge ya bitumba et Nzambe abi kitala bango siko na mai
melisa bango mai totala o ba melaki mai na posa nyonso na lokoso nyonso nzambe abite bao te wana zongisa bango na bandako na bango et loba na bango ke solo pour kobenga bango peut-être après et atikalaki na 300 wana bango nde bakendaki pe bakendaki kolonga balanda ba instruction nyonso je dois bandaki kosala bandaki koloba na bango pe bayebaki na kolonga ndeko na ngai eza textuellement biso pe na mboka na biso Zamba sapesa biso atelisi biso elonga ndenge tokoyeba kolonga banguna na biso oyo baza kotungisa biso oyo Congo ndeko na ngai ezali oyo tobenga scandale géologique toyekola yango na baklasse donc baminere presque nyonso ya mokili tokokuta yango kuna toza na bazeng toza na bia uranium toza na bacuivre diamant biloko nyonso minere nyonso ba cobalt nyonso oyo penza ezali kuna na ba nyama kutu toza na nyama moko toza nyama moko tobenga okapi aza lokola zèbre boy aza pembe mwindu aza kaka na mboka na biso donc c'est encore une richesse touristique donc ozomona ke mboka na biso pe bato bazotiango tellement miso déjà lokola manga eteli et baza ko boire kelongo libanga et puis toyebi yango alors pour cela esengeli tozala makasi kozala bomoko bandeko na ngai tobunda mpo na mboka na biso tobunda makasi totelema nzambe na biso totelema mpo tolonga apesi biso programme ndenge ezali kosala mais soki tolandi programme wana te tokozwa yango